Voilà, mes amis de WhatsApp, na pesi bino nyonso tumbote kaka ndenge tolobaka na kombo na Yesu, parce que Yesu nde azalaka mobikisi na biso pe ya kotikalaka kozala kaka pe mobikisi na biso. Merci na ba o bakolanda ngo na tongo na lelo, ba o pe bakozwa ngo na pokwa, topesi bino nyonso tu ba bonjour na ba bonsoir oyo ekosala biso elengi makasi. Premièrement, nous, avant de kota na émission na biso, na sengi la patrona bolimbisi parce que na zui émission oyo na chaîne na ye, alors biso toza libanda moito kota na vie Dorcas kuna ezate biso so yimpe to sa ilango moi ba analyse pour éclaircir pe epesa peuple na ye moko pe Dorcas Boanya mayele tango azosala émission na ye na bino na batu mususu aye bandenge ni na koyiko ekoloba ye moko to ndenge ni na kokiko express ye moko to ndenge ni na koyiko pesa biyano na ye selo ba question oyo bino boza kotuna ye komona Dorcas azomona na azamona muke na bino bato bozo poser ba question na bino bato bozo kende ko sa ila lisungi nde bokoye bandenge ni bokoye ko orienter pour azala na ranger et permettre pe tout le monde au bateau peut bazala toujours na posa ya ko aider ba continuer toujours na kolanda ye na sir bino moko bozo ko mona toza na mwana oyo Dorcas toza na pasteur na biso na rochela bino payer toza lisusu pe o eza première partie to kota na deuxième partie peka kaya chaîne ya la patrona na ndenge bakende ko tuna ye makambo tangu makambo ekomi yingi moto ekomi yeke na si na rochela bino volume biso na bino to kolanda yango ngai soki na zui yango te pona kosala ba view to nini te nazo sala comparaison entre maloba ya Dorcas maloba ya ba journaliste to ya ba chroniqueur nazo sala analyse na maloba ya pasteur na kochela yango awa tous mes amis de WhatsApp quand ndenge tolobaka aimer liker et partager, il faut pas oublier de commenter tango to kaboli ba chaîne na biso to kaboli ba émission na biso bo klikaka esika oyo ezakala ba komaka YouTube ya bleu na koko tinda ngo ezala na WhatsApp ezala na TikTok ezala na Facebook mais koto omoni sali kaka bleu bino bo klika likolo te parce que si bo cliquer likolo bozo ko aider biso te pona ba émission na biso batu balandaka yango kaka ndenge tolobaka aimer partager. Bonsoir na tous mes amis de WhatsApp nazo chela bino nasi bozo mona tozana ndako esika Dorcas avandaka oyo ndenge baza ko lakisa biso esika awa Dorcas apesi biso histoire na ye alobi awa ke nini oyo asalaka accident depuis azalaka nango 5 ans après papa na ye na mama na ye babengani mwana na kata ndako balobi ke commande nini pota na ye ezosila te donc c'est-à-dire azandoki Dorcas aye ko simba nzela akomi na balabala aye okende pa camarade na ye moko précieux soki précieuse na ye bikutu te tozolandaka biso nyonso tu ndesika akomaki bakomi ko vanda wana mais mama ya mwana wana nde mutu aidaka précieux na ndenge toye komona aidaka Dorcas, je m'excuse na ndenge toye komona pasteur aye ko bima na Facebook yango permettra ki biso nyonso tolanda pe tosala ba émission tokoyika ko juger te ko talisa eloko moko boye te tokendaka tout le temps na kati na ba analyse na biso oyo ekopesa biso mayele pe ekoide biso na si na kochela bino mwa muke bokoyoka pe tokoyeba ko analyser yango tozozwa ndambu po tozwa émission bato mobimba te biso tozwa ka ndambu po tosala analyse na biso na suka malgré tokocha image ya Dorcas robanda kobaluka na mes amis de WhatsApp mais analyse kozala ya biso maloba na bango tokangi biso tosala analyse selon biso po et permettre biso ndenge ni tokoyi ko avancer na musala na biso. Merci beaucoup to continuer na ba émission na biso. Son logo la tout ça avec côté il faut voilà on a télé binoto landa azate bon papa bon bali bazate ma voyage c'est longue histoire tolandi première partie bazana Kinshasa bazana Kenya wa bazana bango bazana Kenya wa bazana bango mais pourquoi ozaki na bango te au préféré vana na kweno moko et puis nda kumukenda kwanga comme ça étouffement pour batiki yo
batika ko sala bango likambo oblesaki bango babenga ndoki dans le vide comme ça dans le pambara bango babenga ndoki donc problème à pota na ezo la te seko ebikozi sikoyo bamana bapapa bazala biso bayeba ebandaki ndeni po Dorcas akoma na niveau oyo obontama boye po ndenge nini Jessica. Ndi naleta ya tutimani mti. Tombora mwangu. Ndi nazoki ya tutimani mti. Ndina konjulesani. Osaka accident na âge combien? Âge à 5 ans. Accident ezaki ya nini? Ya mutuka. Bosko ton osaki accident balandela ki bien te. Ndi amwe cause onyoso. Est-ce que image to mona na télévision? Aussi pansement? Oui. OK. Donc yango. Voilà. Alors deux fois. Nasir bomoni pota na ye na lokolo sika azana yango donc ezo senga mbongo yango alekaki parce que papa nena mama ne bazana bomoi mais babengani ye moko alobi ke batretaki ye banda malamu te depuis azalaka na âge ya 5 ans. Tokosala na suka tokosala analyse biso nyoso bino pe bocha ba commentaire na se wana e ko aider biso sikoyo eloko nini ngina sala awa nazochela biso na bino tolanda image ya pasteur après tokozonga lisusu na image ya ndeko na biso mwasi oyo akendeki kubemela biso Dorcas po biso tolanda to yoka ye biso nyoso. Merci beaucoup. Nazochela bino likambo ya pasteur avant tokito koma na suka ngana bino toye to bandi émission na biso ya pasteur pour famille bino bozolanda biso monde entier zambe ya mawa apambola bino koleka akalisa bino na bino nyoso bosungaki leki na bino cousine na bino mwana na bino petite na bino Dorcas Kizenga toyaki parce que mwana za maladi topsalaki mbela wana ekei partout ndenge toza koloba bwe babengalaki ye na ndako tolasaki video bozala video mbongo ya opération nyonso nabi nyonso ekoki tozana yango na motema ya mawa ya bino ba diaspora na nzela ya Monsieur Louison et sa sœur Belinda. Monsieur Louison atindaki petit frère na yeyo na mbongo tokendaki na mbongo tozwi ndako ozomona espace on faisait espace avant bandolambela kota tozwi présent studio ya kitoko mbongo nyonso epesami awa balingaki bati awa baotia splint totiela etv baolongola baotia bacouleur baolongola bapapie mpe oyo awa matela tozobongisa ndako yango yo garanti nyonso epesamaki merci Monsieur Louison na nzela petit frère na ye nabengi Dorcas nazalaki tellement na joie ya komona ke Dorcas alongwela ndako amanzanza azwi ndako Dorcas aye akoutresie ma chérie la maison est là baotelo split ba TV ba congélateur on a acheté ayebisinga bi pasteur namoni ndako mena sepeli na ngai te ngai sepo na nini ngai fo bozwela nga appartement na Lingwala to botinda nga poto appartement na Lingwala to batinda poto est-ce que biso to na ponsa rendre na ba appartement na ba poto biso to yaki to sala po na lokolo mbongo opération ko kitoleli na ndako mutazwi engagement osoki Lingwala te to na voyager te na mvanda na ndako wana te yango na yepa na bino ba papa ba mama na makamba Dorcas na sukoli maboko montati de sous safa na numéro na ngaiti boluka Dorcas ye moko parce que lokola papa lokola mokolo na mone ko mokede ba jemabe pona ko banga na sangwa na za ridicule na bimi mbongo opération ezali on va aller lui remettre cet argent soki ba kosala opération ye soki ba kosala opération te ye kala siko mutapesa kimbongo alobi akovanda wate toye siko po bazongisela biso mbongo po mutana bimbongo lezonga
et qui est là orphelinat. Donc ça boy vanda yem tazana ndako manzanza zinda kwa malamu mais aboy ni celui gens tinda kile kilaye yango na sengi bino ba papa merci to yaki ko salisa mutu to moni mutu ngana besoin isungite on ndenge ni bakolukele ndako na Kasavu lopango simate lopango propre en face sur face na maison communale à Kasavu lingwa na abodi aboy ou bien to sur l'appartement bien to tinde poto alors dit avant ça temps azana bato déjà bazosele makambo ya fali pupa biso totike na bato fali alobi tia kozwa moto apoto nde ya konzima kende poto ngabo tindela nge sumbongo te na bimi na makambo wana po ndako bandai kolukazwi aboyi seke ezalaki besoin ndako te eza besoin eloko mosusu te donc kasa olukande mbongo mbongo nyonso topesi lelo namoni na plante sika nasepelaki azongi na esengo ntango ndako kitoko tala pavement bien ezwami moi j'avais accepté mais j'ai compris que donc kasa azali na besoin ndako te kuna pe babengani aovande pa moninga neza problème te mais c'est lui joint zumbongo na ye ngabo tindela nge su te na bibi na makamba dorcas merci beaucoup. Ok. Nasir tolandi pasteur nabiso lolenge alobi donc tozo kende na bino malembe nazo chela bino sikoyo parti ya Dorcas ngana bino tolando bongo tokosala analyse biso to ekotala yo tokuta kyo na ndako ya manzanza limbisanga pona terre tozo yoka mama tolanda sikoyo Dorcas c'est l'explication ya ye na pasteur mo tokosala analyse. Très bien. Je sais que monter pour le sentiment, pour le Cameroun, pour la Bourgogne. Est-ce que vous pouvez déjà famille dans les Abaniana, pour la négociation, la race il faut sauver pasteur aïe. Il n'y a pas mon qui m'a mon réseaux sociaux aïe. Au pasteur de Talim Taliboso, non? Pasteur à Jogamwa. À mon qui m'a mon réseaux sociaux, il n'y a pas qui peut participer mais plupart il y a vidéo et ça les bagages assuré bah tout ça qui vidéo passé Jérémie non c'est qui m'a comme si asa papa a le bela m'a comme c'est baka boy et mon qui cadre on appelle si responsable ninga na kuta bien si ma caméra réseaux sociaux ninga na zongi sima mais pasteur a dû le devant mais il était sur mon équipe ministre avec Kota à très bien. Tout le monde a qui est missionné en soi. Ministre avec Kota à aïe à tout naï ce qui n'est a péché puis m'a bien sur la boucle qui n'a pas le peut-être dans le mini en fait voilà. Le ministre a eu au plus $500. Ok. Avec au $500 à le non beaucoup de des années Botala ce qui n'est très bien. Très bien. Nous avons pas papa. Tokimi au toké dans l'hôpital. Toké dans l'hôpital. Parce que nous avons des années, le but pour t'engager ezeki et pour lui mais il faut pas ça aller, pas ça dans mon pansement faut pour t'engager. Et ici là après tokoye ba ma opération sima. Très bien. Pour t'engager et quand qui t'y reste de tovani. Si mami comme toujours na le pas on ça que non faut la dégager pas voilà bon le pas on est à zone venir que non il faut abuka. Là, ah papa, pour me mettre mais vous pouvez s'en attendre dans sa ligne au bima. Mais il va le pasteur aille courir. Mais c'est ah pasteur, mon balimba du manganga le pas on met tala brutala. Pasteur yé moko, ya Christian yé moko. Et pour ça vidéo non faut pas ole kaka. Mais n'est pas que non ministre aille ah très bien. Aille singali que non. Makamanda oyo charge na ngani nyonso eza kolia ezala pansement ezala ndako ye moko osala nini azozwa très bien mais makambo nyonso ekoleka fosa nini boyebisaka nga bokomela nga na très bien eza logique ezala bongo tokomi mpe wana nde nayebisi pasteur oh non ça va kasi mais il faut oleka kaka oblige ngai donc wana ombuka lokuta te pasteur oblige nga. Parce que maintenant, il faut aussi la vidéo. Et vous allez bien, mais ça va aussi le caté. Ah, n'installe pas la vidéo, mais la salle. Vous salle. Vous allez vidéo, n'ayez pas de peu ou ya. Parce que n'a pas bon, parce que qui pour n'anga très bien. Au pessin à Christian vie. Na juste na la qui c'était ministre na bengi. Ah bon, donc on se voit bon bengi ministre. Oui, le bengi ministre. Ah non.
ya Christian vi ayaki atala asali boye mbongo yango voilà. asinga non, je peux garder ça, je peux acheter même sur le congélateur, même sur là, mais mon d'accord, je suis pour le très bien. Et si tu veux qu'on va na ozonda na yo vanda na ngai pasteur ayoki ayokoya lisusu ayokobenga moninga na nga précise mutu oyo boyamba na batelefone ayobenga précise na école mwana bato osala examen babengi ye o alo précise zwa Dorcas kanga biloko na ye zwa tarsinga moko na kofuta boya nazwi ndako. Ok. Ndako. Voilà, mes amis de WhatsApp, bokanga point oyo. Aseki. Procès à kati na ye kaka bino pasteur non rappelé au naza d'école. Très bien. A rappeler sous pasteur, a rappeler sous précise. Procès à mon que non comme dérangement ok les cas. Ayo moi bato yo kokata ku abimi banda. Dérangement. Abengi na ndako na bon. Christina ni boya, boy ça donc kuna assez roger. Asa nini to bonga pasteur aza a besoin de biso boy ça donc ça bonga. Tu ko bonga procès ayo la sanga ça non afula ta robe to ke non pasteur azo bien biso. Ni nga ju tarsi to mati le boucha porte to yo ko kini pas ça zat. Ya na kati kuna na kasavu na kati kuna le pont on ba te belé ba me ya kadiamba ya ndako ngo ezaki na kasavubu ezaki na kasavu ya na kati kuna kota stade na kati kuna pina tuka. Ok, na stade kasavubu kota stade kota nini wana kota zibda soki kota nini wana nenda na base wana oui. Ok, tango komaki toyo kota kuti biso tolandi te tokoti na moninga na nga toni kokota pasteur aponi kobukisa biso banzela tokoti mbala moko ayo sabina banzela sa ayo kobuka tout droit te ayi boko dusula oui ok merci pasteur ni ok donc tout le temps de la bonne que tu peux faire que vous allez faire la bonne au discuter que au menu vous allez faire une chose que ma place d'accord. Ok, et puis on va na voiture. On a voiture. Parce que on va na voiture. Au temps où l'indamba on les bat les choses sur une moto. Parce que n'a pas pas vidéo man on a fait c'est que ça me suit pas. D'accord, continue là. Je comprends. Maman fa yo là. OK, il a besoin quelque part déjà to connu. Très bien. Bon mais là donc les gens ont coûté le coûté on les battait mais ça on kana ah. Très bien. Le seul effort na bino na kebeka ko to ndo kini ali to ko mata ko to ko ya ba te beli ko to plus bonjour to ke petit na si na nda ko toilet awanda na la isi na mati to ko tina biso to ndo dai donc kasi nda ko ye nda ko za kitoko umoni ndeni ngadi papa eso bengeta maman ba précise parce que moi déjà famille de boye na moi na ndoki mais maman wana quand même ayo ba maman voilà maman mais est-ce que bien que ta maman autour na ye et pour la qui c'est qu'il y a déjà place à apprécier et nga pe moi na côte na kina kota voilà donc c'est ça ami ya Dorcas hein on la vie na robinga maman Berthe pour y a déjà à hospital papa il m'a déjà makamu déjà ministre déjà zo qui en charge alobi pe azozulanga ndako ye mon côté toujours dans na lo baba na minute ezaba commissionnaire bazotambola bazolekilanga ndako parce que yo oyo maman la kinga ndako mo est-ce bien qui ministre zo ko la makamu est-ce que ministre na basola oui baza numéro na nga na pesa ke numéro ni ok on peut essayer numéro ministre azo ki on peut oui si basola ta une fois oui basola là. Ok, vas-y. Là, c'est à ce obéi ministre parce qu'il y a une méthode de change. Et ce obéi, ote bon, on a ministre pour payer ça, on a beaucoup gardant. Ok. On a beaucoup gardant, on a ma caméra sous. Beaucoup gardant, on a dit non, puisque tu peux, on t'a bon, mais parce qu'on a moni, obéi ministre. Ce que le but c'est bon, il y a un volonté. Ok. Et aussi là, voilà. Pasteur a pété. Langage. Ok. Donc, quoi gagner pasteur a pété. Pour informer ministre, hein? Oui.
Ok. siliki non ezalaka te yo comment fiske yo bapesi yo cadeau okokoboya yango ezalaka te ata numéro du papa wana papa oyo olataka te mais fike moto apesi yo cadeau okozwa ngo kaka. Ok. nabi papa naboyi te eza ndako ya naboyi te papa na ngai mais ngai nazolinga kaka oforme ministre bango bazolandelela nga makambo soki oforme bango balobi baza d'accord papa ata sikoyo donc yo langage oyo ezocircule wana ke no olobi ke olingi bazulu na ya oyo ayebika eza nzambe. très bien naobuka na nga lokuta te naloba makambo bongo te natikala koloba te nayebi nanga mambo wana te oyo ya bilisi ya poto eloko nini esalisi eza entre vous eza ye moko ya Christophe vina explique ya bato misusu babengaka précise allo madame topesaki précise topesaki d'orchestre mbongo est-ce omonaki yango mwana bato aloba wi tomonaki yango précise oyo oloba na eloko te précise azwi mbongo ayebi so eloko te emso oloba na eloko te emso précise eza moninga na ye ozwi mbongo batindeliobanda epesi ete ndeni aoya na butu Dorcas, est-ce que tu as boye te ok batindaki papa oui pas pasteur a connu le numéro de Dorcas muteza vu que ya amoni nini ke azwi ndako wana bapesi mo asuni biloko na ndenge na ye mbala moko faki obligé faki wana kota yeke c'est bon basala mambongo te ata yo mo yaya ok basala bamambongo te yo ozwa mbongo bato olobi na ngai te olakisi nga nini mikanda te faki ka obligé mama lero ozwi nga mama bato ebele bozwi pete ozwi pete précise mpe pasteur asiliki parce que bajournaliste misusu baoyo otala nga apekisa bajournaliste misusu baya te kaka ye moko afilme makambo nyonso donc oyo nyonso eleka funa bengaka ndeti nga namona wana nga ndeti nga nazwa wana mpasi nga sikoyo nga nakoka nde lokuta te yo makambo wana nyonso abongo motema na bagarçon mosusu basalaki bavideo awa epa na ngai avant yo mpe yoya avant ye mpe paster aya ayomona ngo na retard bino napekisa bino moto mosusu aya comment fait que bino bobenga bajournaliste mosusu bakota aya makambo oyo ese makambo na bango makambo ya lokolo no ese tali bajournaliste mosusu isi ngai si déjà na ya balingi kaka makambo na yo esila kaka mpona penza yango wana ya christophe oyo abimisi oyo bamisa fali bamisa fali wana namoni bajournaliste afali baye kosala oyo émission est ce que bamisa fali bayaki awa non bayaki na bango te yaya baye te fali ko nokomprendre te akoti mambo ndenge nini noyeba te papa bato place avandi noyeba te namoni bajournaliste afali bayaki awa baye kosala oyo émission noyeba te soko bajournaliste afali yango baza banani nazoyeba pe te ok susi na ye eza makambo nyonso wana abomaki ya motema yango abimisi elaki ngai mais avertisaki bino quand même ke azobima na réseaux sociaux oui alobi ke non soki okoti na ndako te en tout cas nga nani eloko osala te nazosukola maboko na makambo na yo ayebisi ngai christian fish ayebisi nga boye taka alobi mo claire bato nyonso baotala ngai yanayoki na solo soki oboyi okota na ndako oyo nakoleka na réseau sociaux nakoloba nyonso naloba epuis motema na nga donc nazolemba na makambo na yo koma efeske moto apesi yo kado papa naboyi kado te papa na nga naboyi kado pourquoi naboyi te ngai alobi kaka oforme ministre oforme na mama wana oyo andimaki ngai comme ça nakoleka osoko okoti na ndako te nga naoloba naoleka na réseau sociaux basala nini makambo na yo nasokoli maboko epuis nakoloba makambo nyonso nazango besoin keseli yoka ok voilà Nasir tous mes amis de WhatsApp toza d'accord na ndenge tolobaki tongi tosala analyse ya makambo oyo Pasteur na Dorcas nakobanda nanu liboso epai ya mwana oyo Dorcas mes amis de WhatsApp balobi boye don ekipaka esika ekokwela te don esika nyonso ekoyela oza obligé ya kozwa yango kaka oza obligé te soki baye batie yo micro ale
makambo nyonso ya mabe elekaki na se, il faut olakisa biso yango na TVT. Il faut lingo zala sage komona yo ka ndenge ozoloba, komona kaka na ba geste na misu na yo, maboko na yo, omona na koza mwana moko yebi ebele ya koleka. Osali ebele pe omoni ebele ya koleka. Soki papa na yo moko na mama na yo moko babengani yo balobi ke wana papa no na mama no balobi ke oza ndoki, yo siko tango ozoleka na TV il faut olakisa biso ke oza ndoki te. Olakisa biso ke makambo papa na yo na mama na yo balobaki eza ya lokuta. Lakisa biso o ezobima na kati ya motema na yo. Kosala analyse oza na posa toujours ya lisungi ponde na moneli lokolo na yo moko okokate. Soki na landi vraiment maloba na yo bien eloko epousse yo okoma ko bude badon oyo batu batindeli yo na libanda eza po moni ministre ye. Ma fille, je te dis la vérité, rien que la vérité. Poste à ministre et koko kende koko longwa nango pe kei. Soki longwe kei okobenge pe mukolo mususu boenda kuwana kofutela yote. Okobenge pe mukolo mususu boye kolia pe kolinga teke atinde yote loko kolia ta traitement na yo. Mais mbongo ezo uta libanda ya diaspora eza na makasi mingi. Bato balekisi yo na kata ba émission ifalaki ba vandi so ba ipsoke oyo koloba yango te po un jour ozalaka na posa ya mosali na nzambe moko lisusu. Okokanga makaka na mosali na nzambe moko lisusu yaya. Oza mwana, oza na posa ba edike yo, ba lakisa yo ndenge nini okoki kotambola, ndenge nini okoki kozala. Oui, oyebisi pasteur ke abenga ministre, abenga na batu wana. Question na biso ya mes amis de WhatsApp ezake. Oyebaki ministre liboso to oyebaki nde pasteur liboso. Point na biso yangwana. A tous mes amis de WhatsApp bocha commentaire na sebo landa ba émission yo na bokebi. Soko oyebaki pasteur liboso, soki ministre ayaki te na ndaku wana olingaki jamais koboya yango. Olingaki pe jamais kozonga kolobake abenga nanu mama, abenga mama na précise na nini ministre soki ministre ayaki te. Loboko eza kopesa ba néglige yango te. Ale na makambo oyo lobi pasteur a pété. Non. Oza mwana oza na posa aide. Okoya ko bloquer mitema ya batu mususu po ba aider yo. Po na kati no ezomona na ingratitude evandi. Na lokoso oza na posa kaka ke ozwa oya ministre nde yo moni yango eza malamu yaya mwana na ngai keba linga olia matembele ozala na kimia ke okende koluka esika oyo ngombe ezali olia ngona ba problème ebotelo ba carie dentaire ebotelo problème estomac ebotelo problème ya maladi na kati ya nzoto matembele lekibie matembele za na vitamine ebele makasi koleka. Oui ngombe peza mabete mais il faut okokeba maloba mususu ata pasteur apetaki ata pasteur alobaki ndenge nini tant qu'il yaki soka yebisaki yoke ko yebisa ba pasteur mususu te ndeko nanga oboza na ye pembe nazo poser yo ba question wana pasteur wana pa boyaki yeti ke avant bo kende kuna ifonga na zala siko ye apetaki te to ekomi eloko moko boye po ya ye ya mwana moye bo juger pasteur wana ezate non. Il fallait au vanda calme tant bazo poser ba question faut le baka kete na lingi bango nyonso tu ba collaborer bazala ensemble soki eloko boye salami mutu boya yeba po mutu wana mususu atinda te soit loboko moko mususu kotoyo nde epesa po esala yango musala. Soki pe pasteur azalaki lokoso alingai pe koyebisa yo te ke na koleka na TV akokaki pe kopekisa wana te
pe ye moko aleki ayebisi batu ke oyo aza na posa ya kotinda mbongo biloko abenga Dorcas ye moko aluka Dorcas ye moko mutu moyibi wi akoko longola pe mwanda munda munde na kati to boyi te akoki pe kozwa ye nda munda kati wana to boyi te mais tangu deja mutu abengi yo aleki ye moko pa lobi ke akosala yango lisusu te donc c'est-à-dire amoni ke kibuzoba moko ezolingi ekota na kati wana baboyaka eloko te il a fallu mama wana mama na précieuse apesa yo conseil to bato bazokoya kotanda yo micro il fallait bapesa yo conseil ke ndenge nini okoki kosala po na korepondre na baninga wana mususu ndenge nini okoki korepondre na baninga wana mususu eloko ngai na kosenga yo na ba mes amis de WhatsApp bongisa langage po langage na yo ekoki pe komema yo mabe po soki osumbeleli pasteur ebongo mukolo ministre pe aopesa yo te oleka lisusu kosumbela po yoki kombo ministre keba mwana keba jamais tomona matoi eleka mutu omonika matoi ni wana ndengeza eleki mutu te eza toujours na se ya mutu lipamboli bakangaka yango te soki otouche batu po yo moko deja bimisi ke papa nona mama na yo bakanga yo ndoki mais ti omoni batu bazo salisa boye seke baza na bolingo wana ya kosalisa il faut luka pasteur osenga pardon mwana ata pasteur aboyaki na ye komela ya ta message yo lobi ki a bloqué yo mais bato bazo sala no ba émission baza pembeni wana bakoki pe kozwa relève wana que non s'excusez-toi et pas ya pasteur po ayaki na mutema wana ti ake koluka ndako bon tozela kasi ministre apesa yo ndako ale oleke susu na TV olakisa biso yango eloko moko na yebisi yo eza capital keba mieux vaut lire matembelo zala na kimia fe ke olia place ngombe wa mwana soki mama na princesse azali aoyebiso langage onga na lobi ngana ko préférer olia place matembele ko kende koluka place ngombe po eloko elandi yo kombo ya ministre wana tanka ko yoki ministre donc ba don ya batunyo surtout o ba opesa yo et pas na yo kolobelo eloko te et pas na yo kotaliso eloko te nzele za mulai makambo zebele ya kosala Dorcas ministre wana azana bana te yo kanisi ye akolinga kosala tika akobanda kosala yango mais diaspora na bato baza kolanda yo bakozala msusu keta bavandi balali boye pa bangwana bakotinda natalaka ba émission ya muto bozo sola ni wana nalanda kango na mona keloko asalaka tina ba comédien na biso bazaka ya mikuse wana na ndenga edaka bango mais ti lelo ba continuer ko aider parce que bazana concurrent ya mutu moko te loko na osenge pa na yo lokola mwana yeba ko batela munoko na yo kolinga te obimisa mabe oyo yo monyango eza mabe na misu na yo mutu alingi aide yo babambaka ye libanga te keba okoya ko rate likelele likola nzoko okanisi nzoko nde okoka kosilisa yango kokanga yango okei boyo komi pe boye nzoko ngo esimbi to kuti nzoko ya kopola keba batu nyonso bakoma ko vivre na sima kaka ministre député mutu boye keba mwana oyebi penser nini oyo mutu akoyi koya nango pembeni na yo te mutu nyonso akopesa eloko yeba na osenga nzambe merci tozo continuer susu na ba émission na biso pelo mususu na koyebisa pasteur yoza papa zala toujours mutema munene okoyi ko bloquer mwana na foni na ete
po bino nyonso tu boye na image ke pasteur oyo ya ndeko na biso uti kopesa mbote wana ye pa boyaki po muninga akende kotala ye amemelaki ye mwa enveloppe yo pe oboyi bino bozosala musala na nzambe sikoyo exemple nini bino bokopesa biso to bokolakisa biso nde nini mutu akoki kotambola moni pourquoi mono alobi ke opetaki ba plan opete ba plan parce que lolengo keleli alors soki okendela kiango na bonzambe azana posa na mutu nyonso aya wana aide ye po na condition azana ngo azana posa ya batu nyonso tu mais bino boko comme c'est propriété privée na bino te propriété privée na bino ba pasteur eza basi na bino na bana na bino na bandimi na bino bosi bokanga bosi bomela bango wana mais mutu alibanda aza propriété privée na yo te donc olingi osala business na sima ya mwana te osala eloko abia bapesi yo mbongo ok ozweli esika mais avant ozweli pe esika il faut tala pe condition ya mutu yango ndenge azaleli te batalaka condition na ye otali condition na ye est-ce que bisiko nazo kotia ye et ko permettre que batu baya ta na butu ata na moi baya kotala ye ba point d'interrogation bon mais quand on ko changer pe façon na bino ya kotambolela tala Dorcas alobi yango bien opéter ba plan donc opéter ba plan donc au sali analyse ba makambu no moni ke koto yo na échoué ce n'est pas bien bino batu bozo kamba biso bolingo kamba biso lo lenge bible za kosenga tozo continuer toujours na ba émission na biso na suka après to repesa biso ne surtout ba analyse mususu kezali non nyonso o akuya comme si a filmé a salabo eza probabilité nyonso yo ko aider yo comme bisungi wana eza bon baloba na français compétition mutu te donc il faut mutu asuna na yo là eza problème te ba journaliste so ba ekutala yo wana ko boya te eza problème te mais pasteur aboyi pasteur lingeka za ko azala ok pasteur aboyi comment il va dire quelque chose na sali qui est là ko sikota ou message wana dimi na télé a bloqué a bloqué yo oui a bloqué précieuse numéro o abengela bino pasteur a bloqué qui ah désolé dans la caméra oui mais nous le bakaboué ce qui a celle qui m'a dit bolimbisanga ce qui peut na pasteur olimbisanga ce qui na loma qui m'a dit mais oyo leka oyo bien entre biso mi balé ezaka nzambe ngai na yo muto bien mais en tout cas merci beaucoup bande pour na ngai na obasunga kinga na obasunga kinga ite merci beaucoup en tout cas nzamba pambola bino merci beaucoup. Voilà tokomi na suka ya émission na biso na sir bino moko bolandi na ndenge Dorcas asengi pardon et pas ya pasteur na batu nyonso tu oyo babetisa milibaku melo ka tokosenge pa na yo soko zoleka ba émission ya boye to ba émission nyonso tu oyo koleka Dorcas tokosenge pa ina yo bomba makambo mususu eza privé eza pona yo na pasteur alors biso toza na posa ya koyoka yango te to oza na tante o akize mutu parce que oza toujours na posa ya aide oza toujours na posa ya lisungi po batu basunga yo soki ministre wana toza na hôpital moko eza place wana kotanga kombo na ngote oyo ke bakoki pe koyede yo na kati ya nini wana ekosala bien makasi mingi koleka kosala teke o diviser batu po oya ko régner na kati te eza bongo te sangisa batu nyonso tu esika moko Dorcas tika batu nyonso tu batu yozala na kati batu na ba encercler yo po ba yede yo esika oyo balingi bakende koyede yo po mutu aza mutu mutu akoyi kokufa lelo lobi oyebi te nani mususu akoyi kotelema ministre ana pa kokobima ndenge yo salaki accident na âge ya 5 ans oyebaki te ye pa kokobima boye sa asali pa accident eske apesi mwasi na ye na bana na batu na ye ke soki lelonga naza te bokipe Dorcas point d'interrogation pasteur pe akoyi kokende pa bimi azwi pe likama moko boye eske akoyebisa batu ke ndenge za boye bo continue koyede Dorcas point d'interrogation et muto ya malamu ya kochaye na kati ya centre ya vie na yo eza nzambe oza mwana muke linga mingi koyoka nzambe koyoka mutu soki nzambe a permetaki ake ko toucher mitema ya batu wana nyonso tu
na assure eza nzambe nde mutu alingi eloko wana esalama na lolenge esalami wana po nzambe atushaka kaka batu oyo baza prêt ya koyede mutu. Donc ezala na komikitisama kolinga te ba secret nyonso tu oya ko etale yango na TV boye po to kotela yo po to ndima yo. Oui, yo nde mutu za na problème. Soki pe to bona biso batu pe ya diaspora babona bango pe ko salisa a partir ya comportement na yo. Donc yo nde mutu ozala na problème makasi. Yebisaka batu na suka ya message na yo. Merci na ndenge pasteur ayaki na idée na ye mais eloko to sepela ki na yango te. Eloko to sepela ki na yango te kolakisa yango pe na misu ya batu te parce que oza toujours na posa ya lusungi. À vous mes amis de WhatsApp kandenge tolobaka aimer, liker et partager na kati ya WhatsApp soki bozwi ba message bo klikaka mingi kote ya na kokotinda ngo na WhatsApp mais kote bakomaka YouTube ndenge bimaka na bleu ou bien noir bo fina place wana e ko aider biso makasi mingi koleka. À vous na kolakisa bino lisusu suite ya Dorcas nyonso na kolakisa bino normalement na linga okota mana bakati ya ba polémique ya ba biloko te mena ina okaka po nazongisa ye mo muke po mutu nyonso tu azana posa ya video na ye etalama. Mutu nyonso azana posa soka atie émission na ye ya Dorcas batu batala ye alors eza bongo te aza mwana na nzambe am na ye eza ya nzambe alors faut to linga to sunga ye na ndenge ya bien ata to ko sunga ye na nzoto mais na molimo pesa très important ko sunga ye ko zongisa ye na nzela na biloko mususu yende azali centre ya makampo bino so bozo tambola bien bino so boza na ba makolo o eza na problème te mais yesu ko aza na condition oyo ezo senga ke lisungi esala na ndenge ya bien. Merci beaucoup nzambe apambola bino to mona nimbala na sima. Bye bye.